soki babi muta kala eza lokola ba père mo ba koma na village kala atonganda ku yemo na village wana alingaka susu te batu mususu bazwa ba parler na même village. Oh donc eza na batu kala balingi batu mususu bazwa ba parler te na kata village. Voilà. Balobi na vandi save na ngai Blanchard Djema wana vie na nga mabele na yoki azo sali sa soirée na le 1er janvier donc na décembre événement za moko nga petit na yo tokozala wana na staff ya tout ya ici c'est Stockholm pour na ko soutenir yo pour to la musa sous Scandinavie donc toko buka sal wana le 1er janvier ba champagne ko somba mandeti na film. Et puis kuna mutabela te. Mutabela te. Voilà. Diable mwana oyo. Balobi 2015. Bomoko. 2016. Tu na système à lembisa. To lembisa mitema, to lingana. Kaskito buki Stockholm. Kaskito buki Stockholm. Bino bote tembe boti kalina bakwen. Lelo Stockholm koma yanga ya sote. Alengwa suma sote. 3w.bomokoyamboka.com. Ai digitalo ba mama. Bomoko yamboke betingo ngangiriri ba peti bolongwa na nzela bomoko yamboke fia koli fi confiant. Bomoko yamboke fia koli fi confiant. Tout ça na système ya digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check suba bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono existait na Stockholm. Bomoko ya mboka sita makasi. Bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo. Bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka merci. To bude batute omona mboko mutu awa a convaincre na sapi na monati antaba obazoloba lobatu mutu convaincre nga zati. Dans un site internet il y a ko permettre biso de naviguer pour to ba vie spirituelle ya moto. Mosuzo gomona ye moto likolo lokola mota masumwe iwala nzamba nzango likao. Mosuzo gomona ya kotambola na la gomela mbaye pasuka likoki ba ministre monene o. Bana Stockholm, bana Scandinavie, adresse eza moko, Setanti Virginie, DM Virginie. Na setra babi ko lieblo ko pour la teke bo regretter consommer congolais zonga ma photo di boutique eza na setra na centrum kasoro tek na tunnel bado bimikara omoni pe boutique za bakomi DM Vierge para obaza na province eza ba zuka ligne eza okena Noshbor ba okita na setra ko bimaka otali ko omoni boutique eza au facile parce que au facile para soki olingi olia à la congolaise, olingi olia biloko ya mboka oyo eza ya fresh en direct de Congo, en direct d'Afrique, balobi adresse ezali moko ya Citra boya awa epai ya Tantine Virginie, autrement dit DM Virginie. Bato bafanda ba province totindi ba o monsu ba yebi to ça système que totindeli ba batine son bo so totinde o lelo ba o zo lobby ou mela on tena force ça part bon ba vanda Malmö ba vanda ça no ba vandi pa ata o ba vandi na nord totinde comme ça. Eli kabango nini yana basali nzambe nzambe moto atia bango na ecclesia na ye kia ba totinde mona.
Bonjour, bonsoir. Na balandi nyonso ya site na bino oyo bolingaka www.bomokoyamboka.com. Lelo na émission na biso ya Bomoko Live tokoyambela bino ndeko o bolingaka mingi président ya tous les jeunes ya Scandinavie Kaskito na telemi po na yambela bino le président de tous les jeunes. Ouais. Maman bonjour. Bonjour. Bien, Ndeni Yoko. Ah, bien. Pepele na santi, Ouais. na santi. Ah, donc. Ouais. Toza sikoyo na président ya ba jeune nyonso tu ya Scandinavie et puis ya Europe. Donc to sepela ki ko bengisela bino ye lelo pona boyoka ye moko a expliquer biso ndeni soirée elekaki. Ouais, bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir, sentez-vous bien. Donc soirée, il y a le 27 novembre oyo bazo benga soirée ici c'est Stockholm. Et ça soirée moko oyo na organiser ki nga moko te tozaki na ba master oyo toza na staff oyo tosalaki staff ya ici c'est Stockholm. Donc yango tosaki tozwaki likanisi wana ya kosala eloko moko pona kosepelisa ba congolais au bazara na Suède et puis pona kolamusa mboka. Donc soirée zalaki siko soirée elekaki ndeni. Non, soirée elekaki vraiment top. Soirée zalaki VIP ezalaki classe. Bazo bengango soirée Hollywood. Mais ngana yoki ba polémique ya wa soirée elekaki bien te soirée zala impiaka olobani côté wana. Non, omoni maman nandenga mabete wana eza ba polémique à coin. Donc soki balobaki bazongisaki basalaki boye wana eza masola bana mike. Omoni biso toza ba responsable totalaka suite ya eloko bosali. Donc suite ya eloko bosala ki eleka ndeni donc ezala ki réussite. Bon ngana kolobe ezala ki réussite parce que oyo tolinga to sala to salaki omoni l'air moko pe na communauté na biso batu batalaka trop plein. Batalaka qualité loko te, ba on batalaka plein. Yo zana besoin ya qualité, to zana besoin ya plein. Eza loko la mutatongi ndako. Ozana boule ya tanda kunwe ko umela ou bien tanda kwane ko sila. Ozana na boule ya tanda ndako isila. Ah voilà. Donc to boulaka te plein bo soki plein musique a bien betamite bitumba mutazoki ou bien biloko kolia esili masangezate est-ce que soirée za réussite non pona ngana monike soirée zalaki plein parce que ba vidéo so bokoti na bomoko mboka bokomona ba vidéo donc place ezalaki VIP eza ba place moko ezalaki bien calculé donc ba kiti tout ezalaki ya kotonda. Siko na soirée na bino ndenge elekaki bokutana na ba difficulté te nyos to elekaka bien. Bon au monde côté organisation ni nyos to ezalaki OK. Maman ba difficulté to kutanaki nango to kutanaki na ba maman na difficulté na soirée oyo parce que au monde Scandinavie eza roi bébé. Donc nanu la mukate tozo lukato la musamboka. C'est quoi ba difficulté ngo ezali ba difficulté neti nini? Difficulté zalaki que non Claudia Bakisa to somelaki billet avion et puis a betaki sport binotu bomonaki to réservaki hôtel Maramutu mais na jour moko avant ba yibaki passeport selon ba explication na ye. Donc ayete mais to futaki Maramutu to perdre mbongo oyo to bimisaki pona aya. Mais na yoka bozai pe na journaliste mususu alinga ya parti à France. Bon masa wana keli katenda place aza na pesi mbota zo landanga ye moko ayebi ye billet sombamaki hôtel Makamutu mais ye na suka sikoyo tant ya kozonga to sala ki fala sala 3 jours ya mona yango lekaki mulai po azana musala fala sala et samedi wana fallait a filmer sous événement moko na Paris ya mwa ya kité donc tokuta ba difficulté belé
Et puis JDT lisusu arataki susu vol na ye même jour. Tous obligé sou ya kosoma billet mususu pona aya. Donc ba difficulté to kutana ye nango onga na ko loba yango wana et puis donc o etikali ezalaki vraiment soirée Hollywood. Wana nga mona confirmé pour nga mona zalaki sur le terrain na mona ki ndenge nini makambeleka ki toliaki kitoko tobinaki tomelaki donc ezalaki vraiment réussite totale. Félicitations à Bino ba jeune ya ici c'est Stockholm na président ya ba jeune nyonso to Scandinavie mais nako bakisaka kamwelo moko nazo pesa ba remerciement ebele na bato yo ba soutenaki biso bazalaki na soirée wana o vraiment mutema na bango penze ezalaki soirée esimba 100% et puis bato ndenge wana tokobosa na bango te mère la mboka oyo bazé belete bato wana bazali vraiment otobenga bango ba très cher quoi. Donc na bandina na ye moko le DJ KBG João enfant mystère Lisola Bible, Jésus abeta mesilati. Boyokaki lisola Bible ezalaki na ici c'est Stockholm. Lisola Bible c'est-à-dire KBG alongoli tous les vocales affairés na playback babetaki na JDT. Et puis alongoli susu bade wana oyo Serge Mabia la betaka alongoli yango. Donc KBG azaki peut-être omoni mutu soka KBG pe azanduli alors. KBG azali star. Aza star. Oui, donc aza ye aza niveau moko na biso. Po biso ba star to ye banaka na solo. Po tango JDT mataki, JDT benga ye KBG te bayemba. Mais tellement aza star aza na makila wana tali habité. Fona zwa mikona compagnie. Donc na pesi bambote trop, ba remerciement et puis na pesi susu pire petit na ngai oyo to bandaki na idéologie ensemble. Petit nanga DJ Balele. Donc aza petit puis aza master quoi. Donc DJ Balele batu bakantsaki ki alongwe na staff. Ba polémique bimaki DJ Balele ngako tumkolana kamwaki. Balele batu babulaki alongwe mais ezaki je to salaki public parce que omoni stratégie fo ezalaka na masolo tout. To kosaki public ki non alongwe mais aza parce que asala jamais interview à lobby qui a longwe donc ayaki animé soirée et puis azana bolingo donc ezo la kisaki pena bino na ici c'est Stockholm bozana bomoko moko ezali parce que déjà tango batu basangani basali loko et puis loko ngo pe salemi eza déjà bomoko parce que so bomoko ezalaki te tolingaki to koma place to komaki te quoi. Donc DJ Balele ba remerciement trop et puis nazui susu Anderson et Fanny les grands Sédois Sasa Basendi. Remerciement nazui Fabrice Sindala les garçons Swagger et puis nazui Fabrice Bingi Zaba Moutou Zaba Valère et puis nazui Resh acteur principal tête d'affiche. Donc abetagi Boutia Hollywood. Boutwana ba parola ngo mafuta mbila donc mafuta oyo balobi mafuta ma kolwana biso moto tunaki yango bokoma ba saper ou bien de mama omoni staff na biso ezali staff moto za complet pour soko ye na makambo sap to bimisa bage tenga na la saper tenga nazali sapefil omoni boko na beti eza milangi ngonga ozoyoka ouais donc biso groupe na biso toza complet soki oye na masola sap Resh azawana akokonye yo gravement et puis Anderson Fanny pe azawana akokonye yo à mort et puis toza suna Fabrice Ndala en tout cas biso toza penda équipe complet. Voilà, c'est ça. Ba diable bana oyo. Siko biso tozoyo kabaza obenga o diable linge lo banyo ko expliquer biso ki diable wana ozo banga kombo wana te kombo kilo boy. Bon, mère oyebiki mama bomoko. Donc balandi boko mona mère yemo wasimbi masolo quoi balobi ba journaliste ba bimi bazo bima kaka. Donc ezo laksa force ya Stockholm mama. Donc diable elakisi mutu oyo fo banga. Donc tant balobi kaski toza lo la courant. Donc yo na musika déjà fo banga po okoki koya na divagation te
wana ba diable ba kolia yo diable et puis ba lobby continuer ça ba kisi en tout cas mboka oyo oye bisabiso nino seki ka kotika biso oye mama oyebi ke ngai batu babulaka makambo ebele siringa 99 makambo wana ezaka lokuta eza kaka moko ta mosu ekoza ya solo neti ki diable moto oyo diable ko diable ndeli diable elakisi ke moto oyo fo obanga ye paske na ye kochange badone ebele awa na Stockholm mama omoni na Stockholm nasali 4 ans yo moko yebi bamasolo babitumba ezalaki na bafeti o Congolais abeti ndeko na ye bave na biso bagresa bango nakozonga suna makambo wana te omoni eza bariske oyo tozwa na bimisa mutu oyo nakoloba kutu te paske mutu to azolanda yebi ke na telemela makambo wana avec toute l'énergie. Donc yango tokomo ya pe ba soirée ye soirée binyo meli na yo ozobanga no ilo monte po yebi ke obima na o sa insof. Voilà. Diable. La kisi sikoyo makambo oyo yo outi koloba awa. Donc je suis un combattant, autrement dit libérateur. Omoni lelo ngai kaskito soki na kufi ba congolais ba koyeba valeur na ngai mama. Moi je suis un guerrier nazali vraiment courageux et puis ça ya lelo te. Omoni ba te belé ba moni ngaka na Stockholm bazo mono ndire na utika ka soki wapi na ye. En tout cas, lelo pena balandi ba moko mboka bazana senga komona président ya ba jeune nyonso to Scandinavie. Ouais, donc baza pena na senga mingi ya komona o ya koyoka yo. Tozo yoka polémique ezo lobama wa bato akala mboko yo baza ya kotomboka pona yo obengi bango bato akala. Donc olobi ke basala elote. Ezani bon omoni nasilisaki nanu te nakozonga na eloko oyo tozobenga bato akala. Bon yo ozyango ta mususu ke polémique ou bien bato basiliki nakozonga na eloko wana ngana lobakaka ke omoni bato mususu ba comprenaka ngata mususu bien te baloba avant ba mutu fo approcher omoni bato belé babulaka van na parler na azotala ngana internet azobuleka yebinga nzoka ngana zaka na 3 faces. Donc oza 3 faces neti 3 faces ango eza nini bato ba Holanda ope bayoka. Donc face à liboso ezalaka face oyo nakendaka bo. Oh balandi bo mona makamnga na omona. Donc face à liboso natalaka na se wana na bimarondire sango. Wana eza face moko ezalaka fozala humble. Soki na yebi yote na woloba mingi te. Mais deuxième face ezaki na otala yo misu na misu wana zolobelo kote wana déjà siko misu na misu ane o expliquer biso ni koto wana misu na misu veut dire eza lokola nazo ko étudier yo nazo tala raisonnement na yo nazo étudier ngo mbala moko nazo yeba ozo raisonner nini et puis oza na boule nini sikoyo troisième face eza face oyo ke non wana na tindiki yo. Donc yo za matata naza matata te naza na esprit omoni awa na Stockholm fo oza na esprit po mboka obandima yo parce que awa oui awa vraiment guerre eza na ndenga osakana te batu baza mutema mabeza trop et puis batu bali ko accepter te que changement eyaka eza normal. Même na politique tout le monde a Mobutu président na ekokia ke Kabila le père suite fin titozo donc relève ezalaka na musique. Ouais, siko troisième position na wana. Siko yo omoni troisième position eza tango yo salinga mabe ko kanzateki na ko peso susu mbata ndenge Bible loba ba beto na gauche opesi droite te. Siko yo troisième face eza tango yo betinga siko yo mupanzi oyo nga sikoyo na kotindi komba moko et puis na ko réagir donc wana ezaka na pusi yo musika yo moko fo otimba ke o réagir na ndenge ni na sens ni bon omoni ndenge za wana mama ko réagir eza na ndenge na uti ko silisa ndeti ba problème abato yo
babundaka na bafeti et puis bato yo omoni bato bayibaka ba téléphone ya bato mutema mabe ba injure na ba Facebook. Mais si ko tozongela nanu bato akala na biso ana po na une réponse nango te zandeni. Donc les solo bato akala ezalaki omoni sentinelle soki bateo okengela lupango. Donc baye komona yo batiki yo na porte mais baye komona yo okoti ti na chambre ya patron eza déjà intention na yo eza déjà mabe. Dans elingelo bake bato akala bakotaki na kati ya chambre ya patron. Bon omoni bato akala bato bazwango nde na ndenge na sens na bango. Bato bazwango na ba sens différent. Bato musu bazwango tamsu na sens positif mais muke kaka nde bazwango na sens négatif. Omoni tango nazo pesa slogan nakotanga jamais komwa mutu ki mutu o aza concerné yende ekoswaye akomona ndire na bwakeli me nga na fingi te ke o na kitisa o bato akala te eza bongo te. Bato akala eza slogan ya sika oyo na créé na Stockholm. Non, eza un slogan. Eza injure te slogan. Donc bato akala donc nde biso nyonso toza bato akala donc chrétien biso nyonso tupeni. Siko mer yo ndenge oza boye oza mutu akala ndenge ovandi awa. Donc mutu akala eza mutu oyo a confirma. Eza mutu oyo aza na charisme, eza mutu oyo asala trop. Eza mutu oyo bato akala te Mobutu mutu akala. Neti ba Roja Mundala. Venanga Roja Mundala mutu akala. Ba Dave Voilo. Bato akala ba tonton Eva. Navandisa. Tonton Teo wana ba papa nanga ba ya yolo. Navandisa staff ya venanga bato akala. Parce que bato akala ezali slogan to créer mikolo yo. Eza slogan ya pouvoir, autorité. Donc na ba venanga yi o bato akala. Ndo ndeti venanga Steve Munsi mutu akala. Na zusu venanga Stino Mayemba mutu akala. Et puis na zusu venanga Pablo Pachimul. Balobi venanga Dave Roger Amundala. Na zusu Teo Tumba ina venanga Eva. Na zusu na Bill Gates le pharaon. Na zusu Fidel Makakala. Et puis le président balobi yemogo vena biso ambara. Et puis na zusu boss Maurice place David Asalaka yepe mutakala. Donc la baxel bino président Dadou Monia mutakala. Donc wana eza bato batika linzaka na mboko yo bato basala makambu na mboko yo. Omoni meri yo moko pe okomi mutakala eza muto asala makambu. Donc bato akala eza lokola slogan moko fo banga Gérard Ntona mutakala. Nazu sous le prince Monzale mutakala parce qu'il a confirmé na sap. Nazu sous Yvon Bigogo Seba mutakala. Bato batika linzaka na mboko. Nazuive na ngai ye moko bazolo ba nono makwiza. Mutakala. Nazui pe mpake wingi mutakala. Donc Mutakala na comprendre bato akala eza donc bato basali quelque chose. Siko basali lo morote siko. Omoni bato akala eza na deux volets. Eza na volet négatif na volet positif. Bato na utotanga wana ezaki décollage babenga ngo volet positif. Siko soki babi mutakala na volet négatif eza lokola ba père mo bakoma na village kala. Atonganda kuye moko na village wana alingaka susu te batu mususu bazwa ba parler na même village. Donc eza na bato akalo balingi bato mususu bazwa ba parler te na kata village. Voilà, eza lokola balobi bato ba terroriste babomi bato na France. Eza teke barabi tout ba bengi ba terroriste. Eza mutu oyo za concerné na makambo wana
soki otsaka ba jeune kal par exemple oza siko muta kala nde na comprendre wana eza libanga na molili donc wa gangi ai donc c'est que zui donc libanga wana vraiment mboka oyo ezalaka soki obi olobi bango balingi ekoma be parce que batu balingi tosalaka makambo selon bango wana eza mabe donc bato akala na nini négatif eza libanga na molili donc on se sentir concerné c'est que ça y est mais bato akala pe ekozala ke ndeti fi ozolinga fi mo waza kitoko makasi kitoko ne sikoyo ezo faire craquer yo donc aza mutakala pana yo yaza mutakala de eza le roi digital momo yo mutakala vioyo donc eza lokola ba l'amoureuse donc Mamou National donc ozo chanzise bato bakombo na mboko donc tala kaka ba benga ba Mamou National te lelo bakomba Mamou National donc masolo ya carré tozo pasola nzela quoi o bato akala ba pasola te bon omoni bato akala eza négatif te omoni soko salata mususu rien ko kansate ki bato nde ba lobeli yo soko za mutema mabe bato balobi yo lingo zwango ndere o sangso ba fingi bato akala wana to benga bango bandoki ya quartier wana eza pena mutema mabe vraiment neti ba Olga olobi wana bato akala siko conseil ni no pesa na bato akala o ba se sentir touché conseil na opesa bango ndeti ser na nga Jili ya bomoko mboka mutakala okoza pe mutakala na bolingo na yo moni slogan yango mer biso to créera idéologie donc resh aya na slogan na ndeko esimba ikanga nga siko na lelo na na slogan mutakala donc okoza pe mutakala epa ya shiri na yo okoza pe mutakala pa bana na yo bana pe bakoza bato akala pa na yo donc eza kwa masa moko boye abanda ko bengo tro abenga ko sute akomi mbamo mutakala oyebi ke yo peno bangisaki bato awa na Stockholm bato babangaki donc na pesi mbote na musika kuna na Jili Baleka donc lelo tozala ndeko na bino awa a expliquer bino tina nini alobi bato akala donc bozwango kaka na ndenge moko mabete donc boyoki explication na ye moko nde alobi tina nini abengi bato alobi bato akala donc toza koyoka ye ya yeli biso na mukola lelo omoni conseil na kopesa bato to lingaka te ko interpréter eloko tu kaka mabe soki mutu alobi yo lingi ate olingi koma kaka be parce que yo olingi yango te bato akala mitema mabe pe baza bato akala pe mitema malamu baza mais lisolo na beti ya sentinelle batiki yo na porte okengela porte patron asalije ake na wese yo olongwe ti na porte oye ti na chambre patron donc sentinelle a côté na chambre patron intention na yo ezalaki siko nini ngaki oyiba par là ezake mutu mususu azofula yo mazolia non ndeni mutu mususu azofula ya azolia na comprendre ngote expliquer pour balani biso il y a 3 fois W bomoko ya mboka bazana posa bayeba eza nini finalement donc ezake yango batu wana ou bien mutu wana azamba moko mutakala eza libanga na bwaki kaka na molili mama ngai naza ondire naza leader d'opinion makamutu na lobaka faut ezwa sens faut batu basala polémique faut batu babenga faut batu baloba mais ndenge wana te tangu na lobi yo faut yoka nga mutu na ko expliquer wana elakisi nini siko elakisi nini po balandi bazoze awa na lobi awa donc c'est bon mais siko explication eza na ba parabole na minute oyo tokendaka vite fait nazo vandisa batu na ngai oyo basalaki masolo donc bato oyo tozobenga bango bato akala donc nazui ye moko Meda Medino et puis nazui acteur principal et puis nazui susu
sœur Nabiso Rita, nazui Isaac, nazui Gérard Nsona, nazui Ya Innocent, Malamba, donc balobi maître d'école. Ispi nazui sous Jocelyne Ramazani, azalagi na soirée. Et puis na remercier sous Bana Feland, qui délégation complet vraiment, merci place Boail. Donc bomoko ya mboka ya Londres, donc na pesi bango pe na pesi epe mbote sika zaye pa zale na kata soirée a confirmaki. Donc na papi na Londres, donc bazaye na kata soirée ba confirmaki. Et puis lisusu na pesi lisusu la princesse balobi taille mannequin. Et puis na pesi lisusu Maga Armani balobi secrétaire à staff. Et puis na pesi ba Masatu ya Stockholm. Ba bonne année, ba bon Noël, na batutu oyo bako landa biso. Vraiment 2015 ezaki année moko il est bien que ba problème ezaki trop na Stockholm, mais to moni changement quand même e bandi kokota tozo sengande bomoko division to lingite parce que mboka o eza mokie. Mais ndenge zawana biso ngai kaskito à partir lelo ser mama bomoko na komi producteur. Oh, comme producteur. Voilà, na komi producteur na kutanaki lelo na ve na Steve Munsi. Ye mutapesi nga brassard wana alobi ki ye akomi ye azosala akomi ko asali groupe na ye. Non, ye atikeli au pouvoir wana. Voilà, ye asali yende mutoyebi les grands producteurs, les grands cédois. Ye asali groupe na ye ya musique ba fille moko bazo yemba bazo beta musique net na film musique world, donc musique de recherche, musique internationale na koluka pe to sala moi production moko ba beta musique omoni mama naza susu muta ba discussion ya kwente parce que JDT ezali panangu bate ndenga yaki eza vraiment batu fo ba féliciter biso ngate me biso tout parce que baloba musapi moko esukola elongete voilà. Donc polémique ezala soute na komi producteur batutu na robanobeta sikoyo masolo ya Afrique soirée africain. Oh, eza isu ya Congo te. Soirée africain parce que photo ça la valeur photo présenter culture na biso na étranger maman. Omoni ba Sénégalais ba Gambien soki ba sali ba soirée ozomona ba étranger ba mindele plein na ba batu mususu biso pe photo koma na niveau wana toko zalaka te soirée oyebi ba bilongi tout oyebi yango ogende kuta kuna deuxième soirée okuta même bilongi eza bien ti donc OK to komi normalement ko kende vers la fin donc mot de la fin na yo pour namkola lelo ezani. Mot de la fin nazo vraiment côté le mela système oyo eza awa na Stockholm batu balingi trop biloko ofele soirée kolia ofele komela ofele oh ndeni autrement dit lipa mante ko ofele wana batu msusu malade esili baye mais soki bayoki kaka sambale na porte malade bandi. Oh. Babelaka mama nakoloba bayebi basolo wana bayebi babelaka tchaka soirée sans couronne malade bandi menga yebi David Democrano ye afutaka bien le prince Monzale azate omoni mboka pe lali lelo na yo confirmer que Monzale azaki quand même star munene na masolo basap. Omoni Monzale pe azate mboka pe matanga voilà. Oui. Donc voilà. Les princes Monzale mbote ya mingi esika ozali donc tozana yo toujours ensemble donc dans les bons. Sikoyo bato bakolanda bamoni importance ya Monzale tango azalaki abatu kofinga ye ndenge kaka même ba problème nazozwa. Donc zairwa ndimaka mutu soki okufi ou bien olimwe. Même nga maman nazo yebisa yo nga kaskito jour kaka oyo Canada ye matanga plein baba diable. Donc même mère penenga zawa
donc ozo bangisa binemi na yo donc eza slogan moko oyo ezo bangisa bato yango tuninga makama Monzale donc Monzale aza leader mais bato ebele pe bayaki pe na soirée te basaper ebele okolata nini voilà ezala nde likambo olata naebisio awa soki feti entre malade bandi awa pe soki lambeza te malade bandi okolata nini okolekela wapi wa allez-y comprendre. Ok, merci mingi na ndenge ondimaki invitation na biso ya 3w.bomokoyamboka.com. Na vandisa mutu na ngai Ridi Umba Boss Life FMI. Donc yé mutu to saki na masolo ensemble et puis aza vraiment guerrier, yé aza mutasika. Mutu akala pe na idéologie parce que donc mutasika na mutakala eza na ba vitesse oza nango. Asali même pas 3 ans mais aza mutakala. Donc par là na lingina lobaki Ridi Umba Boss Life et puis na remercier JDT Batutu et loko asuka nazo lobaki omoni to salaka eloko na mutema mabete to bengisaki ya Jackie to sali soirée poto sepelisa batu mais soki komi na ene moko ke défi na ko prouver bango biso to ba jeune na mona ekutu ndeko nanga donc maître sans paquet maître moko mais batu ba mona kelo kwa maître était donc maître nanga Selio azala ipe wana présent na pesi ve nanga Selio bambote et puis na pesi sou massa na massa moko comme goya donc tolito loba nini ke non tant ba jeune ba sale loko beta maboko sepela parce que eza na biso toza na 10 ans ya pouvoir maman toko diriger Scandinavie pendant 10 ans eza bongo et puis eza mutu fo mona ngo normal mais soki oye nango sikoyo na mutema mabe kino eza loko la guerre ya lati ver ngafuna la table omoni nga siko na zalaka shosho tango yo ye siko na esprit moko ya compétition ya ndenge ezala polémique moko loyal yo ye nango na ndenga mabe wana tokomi ngana yo sikoyo obengisi Fali na bengisi Feri soko bengisi Wera na bengisi Kofi soko bengisi Fabregas na bengisi ya Jackie JDT Mulopwe soko bengisi JDT na bengisi Félix Wazekwa eza normal. Eza compétition, eza teke ba manqué te compétition za royal même na musique mukola za la raté moi na mukepe azala raté zaka kapona to la musa mboka. En tout cas merci mingi tokomi na suka émission na biso merci mingi na président ya ba jeune nyonso ya Scandinavie ya Europe pe lisusu donc ndenge za wana na kiopesa mbote na ndeko nanga donc nyota mangapili kambo na motote donc na pesi mbote na mon bof Olivier Momo esika azali na famille mobimba ba mbote na bino na pesi lisusu mbote na Candice motema ya koka kashama musungu donc na pesi bango mbote na Paris esika baza na pesi lisusu na musika kuna esiko ozali acteur principal ba jeune ya ici c'est Stockholm donc bino pena masolo carré na ndimi bino donc tozo zela kaka soirée mususu to comme na suka ya émission na biso na 3w.bomokoyamboka.com. Merci na balandi na biso, à la prochaine. Babi toza na système ya digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono existait na Stockholm bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka merci balobi na vandisa ve na ngai Blanchard Jema wana vie na nga mabele na yoki azo salisa soirée na le 1er janvier donc na décembre événement za moko
nga petit na yo tokozala wana na staff ya tout ya ici c'est Stockholm pona ko soutenir yo poto la musa sous Scandinavie. Donc tokobuka sal wana le 1er janvier. Ba champagne ko somba mandeti na film. Et puis kuna mutabela te. Mutabela te. Voilà. Diable mwana oyo. Alele mbisa lembisa 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 tata lembisa. Kaskito buki Stockholm. Kaskito buki Stockholm. Baye batetembe batikali na bakwen. Lelo Stockholm ye koma yanga ya sote. Alengwa suma sote. www.bomokoyamboka.com digitalo momo digital betingo ngangirire bapeti bolongwa na nzela balobi 2015 bomoko 2016 toyena système alembisa tolembisa mitema tolingana alelembisa lembisa 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 papa lembisa alembisa kaskito buki Stockholm kaskito buki Stockholm bino botetembe botikali na bakwen lelo Stockholm koma yanga ya sote alengwa suma sote www.bomokoyamboka.com ai digitalo ba mama bomoko yamboke betingo ngangiriri bapeti bolongwa na nzela bomoko yamboke fia kolifiko fion fiko fiko fion bomoko yamboke fia kolifiko fion fiko fiko fion ale bofinga finga nga botongo nga yeko salanga nini abajalo lo bayanke ale mama bofinga mokonzi iyo ale sote babi toza na système ya digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check suba bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono existait na Stockholm bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka merci to bude batute omona mboko mutu awa a convaincre nga na sapi na monati antaba o bazoloba loba trop mutu a convaincre nga zati dans un site internet il y a qu'on permettre biso de naviguer pour de ba vie spirituelle ya moto mosusu komona ye moto likolo lokola mota masumwe iwana nzambanza kolinga o mosusu komona ya kotambola na lagomela mba epasuka nekokemba ministre monene o bana Stockholm bana Scandinavie adresse eza moko Setanti Virginie DM Virginie na setra babi ko le bloc pour la teke bo regretter consommer congolais zonga ma photo di boutique eza na setra na centrum kasoro tek na tunnel bado bimikara omoni pe boutique za bakomi DM Vierge para o bazana province ezala bazuka ligne eza okena Noshborg ba okita na setra ko bimaka on tali ko moni boutique eza au facile parce que au facile soki olingi olia à la congolaise olingi olia biloko ya mboka oyo eza ya fresh en direct de Congo en direct d'Afrique balobi adresse ezali moko ya Setra boya awa epai ya Tantine Virginie autrement dit DM Virginie bato bavanda baprovince totindi baoyo mosusu bayebi tosala système ke totindeli bango batinde so mbo so totingo lelo bakozwango lobi eumela yango te na poche totindaka partout bao bavandi na Malmö bavandi na sala bavandi partout ata oyo bavandi na nord totindela bango